vrai ou faux, pour tes alliés cimetière, il y a des musiciens congolais. Faux. Tant que tu as ta série, tu as une forme générique, tu as une télélo. Mais c'est vrai que biso o akalawana ezalaki na ba guerrier moko bazalaki wana bandai kotika charge pas mokonzité, c'est-à-dire pilier te. Donc Vincent étant azawana, il y a za oyo azopesa lumière. C'est que ba petit na yo bazana ba guerrier, ba créateur, c'est-à-dire au monake. Mais yo ça va vu ebele. OK, ba vu ebele. Mais concert aux obédaté, tournée ezate. Calendrier moko ezate de pesa ba vu on servir nani. Est-ce que la seule chose qui se dresse entre vous et votre rêve, c'est la volonté d'essayer et la conviction de croire qu'il est réellement possible. LM Corporation est une équipe de professionnels qui met tout en œuvre afin que vos événements soient à la pointe de la modernisation. Vous avez un besoin, nous sommes la solution. La team 4x4 équipe vos événements professionnels en passant par la sonorisation jusqu'au plus petit des détails. Pour cela, nous mettons à votre disposition murs de LED, location d'instruments de musique, jeux de lumière, matériel de sonorisation, prestations DJ, prise de son live pour revivre les meilleurs moments de votre événement, en voiture, à la maison et partout ailleurs. Pour plus d'informations, la SAS LM Corporation vous accueille dans ses locaux au 30 bis rue de Nipapin, 91 240 Saint-Michel-sur-Orge. Les détails créent la perfection, mais la perfection n'est point un détail. Laissez-nous aux commandes de vos manifestations pour un résultat qui dépasse vos attentes. N'hésitez plus, prenez rendez-vous dès maintenant pour un devis personnalisé. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmac vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac. Voilà, plus de 80 000 abonnés na Congo Mokili Télévision. Tout ce qu'on m'a tamali malimbe tout. Et puis c'est bino 2020 ezali année où vraiment trop servi bino le ligne mususu. Merci na abonnés nyonso, merci na confiance, fidélité où vous allez copier sa biso na partout dans le monde, boyebi YouTube, ezali plateforme où monde la sala, c'est-à-dire ata ozali na kwenyo sina fin fond ya monde oza na facilité ya kozwa information na kati ya Congo Mokili Télévision. Merci l'équipe technique où tozali kobunda na bango na ndenge ya kisasa sous le soleil en tout cas toza kosala kaka mosala lelo na zo ya melabino moko oyo azali parmi artistes ya mboka na biso ya munene oyo a participer na patrimoine ya musique ya mboka na biso na kombo ya Michel Baz bo confondera moi mukie entre Miss Baz pe à son âme wa otika biso na Michel Baz. Michel Baz azali pe artiste musicien oyo a so sala pena ba archive belé lelo tozela kaka te akufa tout ba no sala ba témoignage tout ba no luba non. C'est le moment de reconnaître bango to pe sa chance ba s'exprimera bien que comme on a eu boyaza ndiye moi muto aza trop réservé mais na micro ya Dardenti Manuman na longola moi na délivrer. Bonjour Michel. Bonjour Newman. Ndeni moi qui ne frappé ouais. Oh moyo ebi moyo eza spirituellement eza très important pour la bisoba africain pour la bisoba na Congo parce que eza source et racine na biso. Donc c'est vrai que tant que vous allez à côté guna et mon carabiso mais tant que yakawa mokola liboso ezalaka un peu surtout ceux qui étaient dans l'aéroport mais tant que yango ezalaka nyonso longo les nettoyer spirituellement donc c'est très important donc ko frapper on est dans le bon sens quoi kino balegisa mayele babiki mo ipe coronavirus elingana te kino Alexa a toujours maël voilà na moi toi Alexa a toujours maël c'est vrai que moi ils a remède mon makasi za lokola mai parce que tout ce qui est moi mona eza lokola moto mai mabele mopepe eza nzambe donc ba élément wana eza ba élément o esala ke soki eza na mokili yango mte chaka kimia yango mte esungaka mabele quoi voilà bato balanda yo na entretien moka makasi bosala na patron na ngai yalinga babenge patron te adoyue ezaki parmi ma mère entretien à 2020 na
ma réaction à bateau batalaki c'était comment tant au monaki après l'émission. Oh, Natala qui est ému parce que souhait ils allaient toujours se saluer locaux. Bah retomber ils allaient bien monitant au saluer émission moni qui ils sont polémiques hein il vraiment te faire évoluer le débat parce que objectif ils allaient en wana tout stagner c'est-à-dire tout quelqu'un qui est comme mais ceux qui te réussir il y a go faire évoluer le débat ils allaient un peu intéressant donc raison pour laquelle Nathan Natala qui va réaction Nata ba commentaire il y a ba frère Nabiso il y a ba Iné ba Mistao Natangaki et ça a un plaisir parce que Nataki vraiment touché et moi j'ai aimé parce que la plupart il y a félicité Kyo et surtout les alliés vraiment qui t'ont comme cassé. Voilà, Michel Baz, si pour tout bien au bongo vraiment. Question moi qu'on a une tourna yo. Les questions na tourna tous les musiciens ba uta poto ba ça awa. Au mona ka musicien nini oyo sala succès makasi na poto, au mona ki na poto. Vous avez déjà 2-3 musiciens qui ont poto, ça a vraiment succès. Musicien congolais. Oui. Wafanda, aza résident na poto, c'est-à-dire ayara kinte, mazaka na poto, ça a succès. Baza ebele, ba musicien congolais, ba artiste locaux, ba ndena so ba Will Longomba. Voilà. Ba sala ba dernier ba succès. Mais baza résident na tout le monde a Will Longomba. Donc mais tant que musicien congolais, c'est-à-dire en général, ou soit peut-être to catégoriser dans le sens ba artiste oyo ba sala pop na biso ya neti rumba ou to benga rumba na biso o ba sala awa ba ki ko résider na France o ba sala ka succès. Il faut comprendre bon ça pensate o ba sala ka succès wana to ko kanisa o ndenge to nga succès to ko mona neti par exemple ba faire ba Fabregas ba Fali lelo moni dans le sens pourquoi parce que tozana mboka na France to na Europe kuneza mboka neza structuré ndenge monté na Congo. Voilà. Awa Congo eza fief ya musique wana. Voilà. C'est-à-dire tozala Congo eza fief ya musique ba ko beta pendant ndemeko dirait peut-être 10 minutes. Voilà. Mais bato ba ko sepela nango parce qu'ils ont mis la bière. Voilà. Mais kuna eza mboka mongo eza na structure ndenge mosusu et musique na bango public eza kuneza public o eza arrêté. Voilà. Donc c'est normal que ceux qui au komi kuna pour ça la succès peut-être kuna il faut linga o s'intégrer au kota na ba norme ya ba genre wana. Donc Youssou N'Dour c'est les artistes oyo bazala qui peut-être ça la ba griot na mboka na bango mais bazala qui repéré par grand producteur na poto o salagi siko musique kaka ya bango kaka mais formata ki yango mukie yango salagi génération était world music o biso to benga peut-être musique to benga lelo ba jeune ba ça les world music c'est moi les différents mais au moni musique on attend ça là qui zala qui adhérer facilement mindele pourquoi parce que ezaki na ba norme mongo et donc je pense que musique na biso pe rumba to musique folklorique na biso soki zape to structurant na lengement pour public wana ba comprendre ngo au mona que ça là que ba kozala pe to kozala na ba groupe congolais kozala sur place na Europe mais ça la pe fureur côté kuna et ça succès je pense que zara moi eloko na mais soko ngo ça la penza succès na rumba wa Congo il faut base koto. Merci beaucoup. Il faut base koto c'est que faut na tout nos questions moko ya vrai ou faux donc il faut répondre ngaka par vrai ou faux. Vrai ou faux, pour tes alliés cimetière, il y a des musiciens congolais. Faux. Vrai ou faux, ce que j'ai na Congo, na poto au salara libanga. Faux. Yo salani na poto. Nous sommes des artistes musiciens, nous vivons à car la musique. Nous vivons la musique beaucoup vérifier. Nada artiste, nada intermittent et à spectacle. Nada la statue à intermittent, c'est-à-dire nada reconnu le cola. Nada le fonctionnaire il y a l'État, mais dans le domaine il y a secteur, il y a art, il y a musique. C'est-à-dire on a tourné un artiste belé, artiste africain comme européen. On a tourné un bango et artiste wana bazana ba structure. Moni tant bazana ba structure wana biso tozana ba contrat en fonction de la structure wana. Et le fait de rozala na structure wana donc on a déclaré, on a reconnu le cola artiste. Et j'ai fait mes projets perso et dans sa étude dans ici dans deux diplômes il y a tout ce qui est musique à film comme la musique à documentaire musique à film moi on a tout et ça me permet aujourd'hui à cause un peu plus large parce que musique au Congo côté à la pécaraté le bassiste quand on devait ta guitare les musique ont évolué dans la réalisation le to kuta non akin pourquoi parce que na ebeta basté
naye ko réaliser album ya Merci o ya ba media group ya Villanova ya Fabregas naye ni pour naye sous contrat parce que structure ya Fabregas de quoi dans la structure mo amnene bazinga ça il a contrat on naye nazo enregistrer album mobimba une fois qu'album est aussi là nazo comme spectacle puis ya live naye à showbiz de dans le neuf donc naye tozotala comment ba morceau exact créer ba tableau donc to présenter spectacle pour les lots, c'est très très important. Il faut, tout comme on a auteur, on a représenté le spectacle. Donc, on dit que nous devons vivre la musique. Voilà. Naye ko beta pas mais naye en tant que réalisateur, naye en tant que directeur musical, au monde na ba facette belé. Michel, na me ka okata yo je grâce parce que au sala qui peut ba recherche autant surtout que esprit wana ezalaka plus na bino bato oyo tobengaka bamusicien mais na kini tobenga bino bato ya nsima donc après kolonga na orchestre moko monene bosalaka ouais voilà yango nalobi bino bozalaka na mwa facilité wana après musique okesala mpe barecherche mosusu oyo évolue okóma na ndenge mosusu mais neti bamusicien oyo olobi bachanteur c'est difficile omona après kosala succès na mboka na biso soki ake libanda ya mboka neti na baparis esika oyo ozali asala barecherche wana aluka kobakisa mayele wana mpe aévolue comme il faut souvent ezalaka kaka après kuna komi obetani bakayu. Non, Caillou est à ma bête. Caillou est à payer une des possibilités qui permettre à mon toit s'en sortir parce que l'objectif principal des aratos réussir à faire vivre ma famille n'abisso. Voilà. Donc ceux qui na musique ils ont cause à la rentable. C'est pourquoi parce que musique il y a biso to benga rumba so que ina kin na poto kuna lingo salango. Ba structure nango ezate. O salango OK beta on nganda. OK beta on bar mo X. Là bas benga yo pour robeta disque moko ya songolo pakala mais disque wana robeta ngo peut-être robeta ngo dans un mois 2 mois 3 mois ba ko benga yo peut-être ba bengo peut beta titre moko ba foot par exemple 10 francs est-ce que mais 10 francs non yango au foot la loyer yango obligé au sala kayo mais ceux qui olingi vraiment vivre na musique wana donc il faut linga s'intégrer la clinique c'est-à-dire au banda déjà ko ba cours ya chant et puis que bon voilà toi en France problématique peut-être que aux ala il faut na en addiction mon bien pour na yemba rapper ba chanson en français pour na comme mixte ya ba artiste PA comme ça na s'intégrer et tant on s'intégrer c'est comme ça que au moment que au côté na ils a réseau mais pourquoi tu as un réseau wana il faut s'intégrer faut oui comme qui ça côté ça pour na nyonso wana on a totalement raison d'accord na comme qui ça et puis que la frustration ko banga pour peur ils a le outil au diable à utiliser ngaso na dali na banga maintenant on a comme un ami qui lipé na ngana ba LP musique parce que bato ba yamba nga pe misusu peut-être on a tikali après maison mère Michel Mboko ndule te il faut kayo atala menga na yeba kinini zakati nanga na bina revivre na musique na dai na robanga te na kibachik mais entre temps on a aux opportunités on a beti ba disque salis et cartonaki ba comme benga pe par ba étranger mususu après c'est vrai qu'il y a eloko za destin mais je pense que ceux qui te longoli ko banga et que to tche na mutu na biso culture ya ko s'intégrer c'est-à-dire son na komesika na ko luka na travailler na avancer na évoluer au moins que régler na tout. Merci beaucoup, ça continue. Michel, question qu'on a surtout na yo na ni penato ke ba détail quelle est la différence Oyo Sali entre l'ancienne maison mère na maison mère Oyo Sali et au peut sabiso deuxième question na ngaba rapidement goye sabiso le temps ni Oyo kota ki maison mère. Ouais, non, répondre déjà à la deuxième question, dans la période où on a quota maison mère, il y a 2001 ou 2002 déjà, tant que on a été indiqué à l'okito. Voilà. L'oral bossona beta qui pub il y a mon qui UNICEF déjà après tu ça la tindika l'okito donc il y a vers 2001 2002 par là quoi. Période na kota na on a fait bango tout bazaki na kati différence les ala wengena lelo il y a oya kalana lelo. C'est normal que mokilizo évolue, la génération peut changer, donc c'est normal les algo à musique lelo tant que beta série ba wengi wana ba forme ba générique to banda ko sala les ozo sala maté lelo lelo to za plus na ba beat mo eza plus machine eza programmé mais kala to za plus live donc et là c'est que monde évolue donc maison mère il y a lelo na lobby comparaison nango ko za la pensate dans le sens que c'est une nouvelle génération bazana lolenge na bango mususu ko sala mais c'est vrai que biso o akala wana ezalaki na ba guerrier moko bazalaki wana bandai kotika charge pas mokonzité c'est-à-dire pilier te donc vinto netant azawana ya za oyo azopesa lumière siko ba petit na yo bazana ba guerrier ba créateur c'est-à-dire au mona que biso to bando sala par exemple nga
flamme kapa ko benga lelo surtout na répétition te lobby par exemple to benga na flamme avec Michel tu passes à la maison OK il y a pas de souci je serai là le matin lobby 10h mon na na on plie na basse to bande travailler na flamme de 10h ti ba 22h 23h to fani na salon to damete mais bazola Mbappé chez madame olamba na cuisine bani ma donc voilà au moni à l'époque to la qui Capayos to poser tiba 23h mais toujours travailler c'est-à-dire tu fais dans ton sub-instrument tu retravailler il y a un moment de créer qui ba complicité entre biso ba musiciens tu bêta aux hommes qui tu passer temps parce que tu arrives à passionner parce que le lot n'a évité après na rolinga au sala ba préjugementé ba jeune il y a le lot n'a évité ce peut-être ba passionné le la biso na époque pour biso izalaki tu travailler pour un répertoire ya wenge tu travailler pour na ba connaissance na biso mo donc il n'est pas aimé mo bona yé koliso na yé flampa yé koli kuna kuna te kutani te partager na musique nanu après tu évoluer les sous na o etali art ya wenge tant tu ozwango bo to kutana wana nga des fois Bill Clinton na robenga ndé ni Michel Oza non na palais abe osa ni pemi journée mbabila ndo sa animation ta l'animation tu créer musique tu habiller animation là il y a un monde animation à Kalezaki au monde animation ça bien habillé ceux qui ont bêta beau sentir bien que générique ils a le rôle en nzembo mon boy ils sont très bien habillés et dans la feeling ils ont la science ils ont la matière c'est parce que tous là qui cause temps et à travailler mais est-ce que génération allez le base travailler puis bon génération allez le peut-être que ça bakeka na studio ou toi aussi la musique beatmaker ça sali pas pour na bango et bango baye ba poser ba voix et vite fait parce que nettement musiquement rejetable monique et tout ça na génération ça penza différente. Et donc dans le lobby la génération est différente malamoko na kina question moko na so raisonner souvent comme ça l'analyse par rapport à calendrier zaki musique zaki trop orchestre c'est-à-dire ensemble ya ba musicien Michel Baz na Cointe Mimi Baz personnel na Cointe Bill Clinton aujourd'hui on dirait musique est comme individuelle c'est-à-dire star le rôle Guess Maweti jusque là toyebi guitariste orbita rasimana été star amni le rôle inosbi jusque là toyebi mutu asa il a gaé basité tu soutiens cette initiative yako individuel quoi Michael Jackson star après Satan aye koyeba na mais il le toyeba doit fula mutu na pembeni na yo so soutenir Géoanato osa contre yango c'est-à-dire ndenge bino boyeba neti lelo yeba ni Michel Baz c'est grâce à Weranson a bimisa bino tout mais style mo comme ko ya on dirait sala effort na yo moko sans bateau. Oh na kozala contre yango te parce que eza makambo exista et existera pe il faut exista mais nyonso il faut ezala c'est-à-dire il faut tozala na ba groupe eza lokola ngana yo na yebi ke Newman toyokani to sali projet na biso Newman aza chanteur ngana bassiste ya Mr Nafsa cameraman akoza la guitariste to batteur to sali concept neti bakasave moni ko wana eza concept ba Mr basangani basali neti ba wenge za la à l'époque mais lelo et n'empêche pas que muto sali projet na ye à concevoir projet na ye mais ceux qui azana ba plan ndenge za na poto biso to sala la musique to tourna na ba artiste belé na tourna na ba mewe na ba artiste belé mais ba artiste wana ba ngana za musicien na bango te moni donc ezana ba groupe ezapena ba concept o baza ya bango moko mais na nyonso wana le plus important est que transparence est à la caca c'est-à-dire au gros un groupe na yo mettant aux huit contrairement aux 10 000 balles quoi au pèse ça va petit 5 francs bana ba jeune wana ba mista wana ba ndeko wana ba ene wana ba zappé na besoin ya kofuta ba loyer na bango ya ko faire vivre ba famille na bango parce que bazo ça la travail musique est un métier les métiers nobles c'est le seul métier qui existe dans la paix existe dans la métier est en retraite au comme koko maman betandole monitozo embaka donc il faut un maximum à respect quand on sait kana ba o ba ça la concept on a lelo nous encourager bango ba kloa ba inos ba zebele bazebele ba ça la concept on nous encourager bango mais ba tambola ka ande na bakende na ngoti na suka ya makanisi ya ba idée na bango moni et ça va bien ce qui a vu dans l'obité que soit vu à une bombe 10 000 francs pour na emo non a vu mais a dispatché pour na ninga msusu merci voilà ça continue na ebike technique bazo ko illustrer biso son moko yo mais to ko koma place wana question nanga moko ezo ko yela ngai ndenge ba musicien belé bazo kima na poto quelque part
limbisanga yo mpe ndio za parmi bato bakima tolokokima tokotikala kokima tokotikala yo kima tokotikala oui reza différent tena tikala otikala préféré moi na préféré voir bon ndeko otikala na poto ezalaka dire quoi, c'est-à-dire orchestre monene oyo ozali kotravaille comme maison mère ofandi na game bozalaki sibitima star vedeti moko lisusu atikali ba raison vraiment esalaka artiste ayaki tournoi atikala na Europe ezalaka nini ezaki peut-être obulaki kozonga na mapata me mapata ngo etikali ka kuna obulaki mère moko lingaki kuna kangami yo kozonga te ou bien famille mutu benga kabino komeka kozonga te pesa na raison oya yukaka il a déjà une ambition personnelle nga c'est vrai que sur nga ekotikala kuna ezaki choix à vie parce que na nga eko fonder famille na koma na stade mona na vie bon il faut na fonder famille mais so na fonder famille nanga il faut na réussir ya revivre car na ndule parce que nga na sa étude universitaire na tangi na université ipana moni na ndoke ba chikta ndule ezo nga ndule dominé et longolinga na ba étude nanga et meminga ce qu'on a univers na siko il fallait na ba parents nanga ba sepela ki ata mukete moni donc fallait na en plus autant na université au papa na yo ada doyen ada chef à département français na université on a professeur pelis en plus siko mwana au tiki chik na université moni azambri moni méchant ana donc to beta na un mois pe mona na parler mwana sola na vie na été siko nga na komaki tangu na comme na wenge na père te sona tiki ba étude boé rassure-toi que na go décevoir yote yango sengaki na continuer kana domaine wana mena memango na mozindo c'est-à-dire na tika na sala ba étude na ngape kuna ya ndula ngo na approfondir yango pona na stagner yango moni sengaki que na talipe ba belle ba réalité so na na tika na poto na kin bon na ozonga na kin c'est vrai mais tant ça que na fonder famille na comme na mwasi na botibana wa scolariser bana wa binomba réalité boni. Merci beaucoup. Toujours continuer Lionel Johnson contrainté s'il vous plaît. Question nanga moko ezali musique le le tambola na mode ya ba vie sur YouTube est-ce que ba vie on est ko signifier musique? Oh non, pas forcément. Bah vie, il faut ça très attention. Il y a un autre terme qui doit signifier musique dans le sens c'est ça que ba vie ils ont apporté côté business. C'est parce que biso ba congolais tango tozwaka eloko toyeba ndenga ko sayela ngoti. Voilà. Talaka tango ba sapato mo ba mbule bima ya plastique. Na biso ba benga ba Viviane so ezaki suni na l'époque. Et bima ibo mona congolais nyosa mulanga bata. Na ba feti mais ça eloko ya mbula, c'est-à-dire ce mbule bête. Ça moko fali pupa ndenga na mona ngo pa fali pupa. La taka ngo pina na émission. Ba genre na ngo pe oyo ba lataka ngo o ba lataka ke ba genre wana ezalaki na ba lolenge pe ebele, c'est-à-dire ils appellent bah ça là on peut Gucci et comme peut-être il y a mais ils appellent peut-être pour nini kula tango na moment où était ce qui a rouge Rihanna kangi sur mon acte ce qui a rouge bele na mutu asali pour un spectacle mais la kite ketango okende tambo na nzela ka il faut kanga pe ka ba ce qui a rouge moni comme le problème yango biso yango wana ba vu et là, à côté, mon business c'est important, il faut créer la visibilité parce que les réseaux sociaux des mouteux simba, ils ont payé makam. Or, les réseaux sociaux, ceux qui basent mon plus aux la vie plus il faut ça là qui batu barozala un peu curieux à roulinga baye bayo ba comprendre yo ba ya vers yo et tant que vous batu vers yo il faut communiquer bien pour ça là qui ba spectacle na yo et ça là bien donc pour tant que ça là business ya ba vie wana tant ozo réussir ya koza ba vie ya koza visibilité il faut ba résultat na monana tant que na vie belé il faut ba résultat dans le sens ça que au monde na paye na suite ya ba concert ba prestations za belé mais yo ça na vie belé OK ba vie za belé mais concert aux obédaté tourner zati calendrier moko zati de peso ba vie on ne servira nani parce que ba vie on ande ba kansara boke tala ba paiement nango et ça pende ba kansara te 100 000 balles c'est faux boke ngana lo baté mais boke tala na internet bo tala peut-être que 10 000 vues ce botala et pesa combien peut-être botala au mona que pose na ozo la rebelle faut ça ba belle moni bah le roi Rihanna peut-être mais pas Céline Dion tala la vidéo na yana combien de vues la vidéo na totala mais Céline Dion et bah spectacle la bêta donc ça ka ba vu te ça ka moi guerre mo koti problème na biso nde il faut to linga mutu to salisa mutu biso to suka na trop na luketu
réflexion na biso ezalaka toluketu il faut tokóma réfléchir na bongo ndenge nakóma na bongo bavue wana biso ebandi biso lelo eza biso kutu te bato lokola bagims ntango momona baosala bavue tozomona baosala batourne ya minene parce que eza réel et puis bavue yango mpe tokende tozonga te bien ndenge esalamaka mpe lisusu mais oui bien sûr merci ezalaki ka parenthèse moko na fongoli natikali na de 3 questions moko rapidement po na libéré oyo ebikaki sasa fo tambola olia pilipili ya 3000 fois na kapela voilà question moko ezoyelanga Ferregola ancien collègue na yo ka chanter bon moi le bapo na oh Chetan en tout cas félicitations et bravo pour na projet otiko bimisa ozo bimakala te mais monsieur biso ja single moko respect et c'est le nom ndenge nini kozwa initiative yana pour réunir les anciens de maison mère oyo pe oza ko se faire partir na projet wana d'abord et c'est le ndenge nini et ça linga sengo makasi parce que je pense que il est temps siko yako sala business na musique parce que ça yango pambate ils a projet où ça mais déjà outna na mutema pour na bolingo il y a ma famille et puis ba mista et puis derrière ça il y aura un business où ça là que ceux qui projet zui bien mayonnaise zui et pour créer ba concert et puis ba tu vas oser retrouver ça fait partie du business c'est très très intéressant quoi. Parce que ça peut ancien à maison mère. Oui, pourquoi pas, ceux qui ça l'appelle Nanga, il n'y a pas de problème, on va participer. Est-ce que vous avez la style nini? Oh, comment vous avez tout non, nga oui, mais Congo, tu as plus de 400 ethnies. Donc, les ethnies sont belles, chaque ethnie est dans la musique. Nga siko na sala toujours na kimaka mbango na sima il y a recherche ya makamwana. Et donc, on a un logo. Na makamon qui n'a rien à voir peut-être na tchatcho qui n'a rien à voir peut-être mais na musique mais à Congo voilà tant le musique ni mais siko question moment Israël ko yelanga Ferregola la bimisi regarde-moi une chanson faire parler surtout les réseaux sociaux ba mususu ba critiquer yango ba mususu ba ça lui vraiment bon ba critique positive na ba critique négative ezali au top yo personnellement en tant qu'ancien collègue ya Ferregola tant au tala ki niveau Ferregola qui na biso wana et ça le nom de non mais ça linga plaisir déjà le fait que ba critique ils a dans les deux sens ils a déjà très bien il a dit que voilà et loco ils a et l'andami pas batebele et menga en tant que musicien professionnel nazana sengo makasi pourquoi parce que et là toujours na esprit na ngana mona ba chanteur na biso biso na Congo toza na chant ya solo na Congo maintenant na chanteur ya solo tona ba rossignol ba to ba yembaka et lokola ba yembaka ba koki kaka ko se limiter te na ko sala kaka mba comprendre iko kusuka wana te donc so ba koki ko pousser lisusu niveau ya ndolo na biso ils a sengo makasi là orchestré to moni ba yena côté symphonique na donc voilà quoi au moni côté wana il y a orchestration na lolenge wana ils a très bien parce que ils ont payé sa valeur na voix na faire chanteur nene le gola faire sera commis bongo to mona el lobby sera comme ça là-bas featuring na ba grand chanteur cubain par exemple moni et vous a la fierté à logo zangaki oh kozanga c'est trop dire et l'orignon c'est za ngonga nango c'est peut-être parce que anayi kozela ngonga nango ekokasa lango moni zatika zangaki azaki peut-être na besoin pe na sala nanu il fallait sala nanu na moment wana oh senga sala siko ya masali pe siko moni. Merci beaucoup. Tu comme une émission na Suka donc ba warrior moi phénomène moi fallait non ba warrior ba zo bank ça ma biso mais ko ça ka moi critique moi sur Fally même na Kenya bazali en plus ko yeba thème sur cameraman na ngandi warrior donc moi to critiquer sur Fally bien ça te zo banga ba warrior yo posa warrior te oh non même pas ngana ngo 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 esa énergie et traverse la colonne vertébrale na biso wana c'est spirituel ngo l'action ngo esa autrement ouais artiste il faut na spiritus ngo so na lobi mwana ngo ngoma Congo omonika eza partout eza kana kati wana donc eza ngana siko wana donc la clip muto soka yesika apporta énergie omoni ngo eza ba panthère la clip panthère donc panthère ngana panthère c'est-à-dire que mais nada contre yangote eza concept eza idéologie eza bien ils soutenir artiste na bango o azape ndeko nanga o azape artiste na biso ya mboka quoi question ya Suka koyano na kisasa
projet nino yeli biso beat ya voyage na Congo ezanini. Oui, naye a pona réaliser album ya merci à groupe ya Villa Nova, le groupe ya Fabregas. Voilà. Et puis na comment concert il y a le 9 na Showbiz à Fabregas. Donc parce que Tolingi vraiment Sikoto présenté Makamo très bien vu qu'il a signé chez Sony. Mon il faut Siko tous dans un concert et dans la chaîne YouTube il y a Sony ils avaient mais pour cela il faut concert ils allaient bien propre, bien présenté. Donc voilà pourquoi le Golanga nada le directeur musical il y a Villanova. Donc voilà ça qui va adhérer à Villanova. Mais tout ça n'a qu'à Villanova. Mais nous na branche na branche na côté artistique, c'est-à-dire nazo géré côté wana na contrôleur. Merci beaucoup, bonne chance na union sur ça avec ça, mais ceux qui peuvent musiciens moko bien connais pas maestro, ceux qui musiciens moko à lobby ou les qui wana net vient version de ça na moi préparation lo moko ceux qui au légaté. Oh, na koyi koleka mais to sala encore bien, c'est-à-dire moto on va payer billet na bango, on va payer logement ici ka yo fanda, on va laisser yo ba ofuta yo ba bengisi yo, la moindre des choses à Rosalan et aux ala koyi ba peko pesa bango valeur na bango, ceux qui m'ont contacté nga na on préfère ba nan ko mona bango et puis une fois que ça va dispatcher na bango et c'est bon quoi. Voilà. Merci, Toko Minasuka. Peut-être ça a des trois questions à poser donc ouais, mais ça, je sais que déjà par rapport à concert à Showbiz, le 9 octobre, on a Showbiz, il y a artiste Nabisom Nena Mboko Fabregas. Donc c'est vraiment la musique, on a bien musique avec un majuscule, on a un spectacle, on va découvrir parce que ceux qui n'ont c'est pas pour rien, on a des poteaux comme un spectacle. Donc, tout le monde a présenté Villanova a présenté les spectacle. Il y a un indépendant, il y a vraiment découvrir ma cambalingo yoka ndoule penza bien. Balingo tala ndoule ezoke na visuel. Baya belé le 9. Baya belé ba odala dessuté. Baya parce que ba okuta ndoule ndeba yoka vrai ndoule. Na sengi vraiment na makino nyonso ba odala disposé à Royal le 9 base la rassurer que bana poto bazoya biso tozoya ya donc staff ezoya ba trésorier bazoya donc structure ezoya bazoya donc et puis oh nyonso ba soutenir artiste congolais hésiter pas continuer à soutenir vraiment dans le bon sens bazala na pour na biso et ozala rapide de suite salutation na bango tout au basala la musique pour na biso et puis au batala la musique au basomba la musique na biso vraiment merci et belé quoi. Merci na maestro Fabregas et tu éviter concert on est aux alliés mais le moko skozo bangsanga parce que il y a pas longtemps au beta Showbiz wana ba spectacle tout monde wana na bato mabuma ba matana scène donc ba yema libuma tout monde mutalibuma siko oyo yela biso fo yela biso ya ndeo mususu donc il y a da longot avec esprit yebe longo amwana wenge donc azana makila wana moni yana makila donc ayebi ko se renouveler donc bon s'inquiéter na mino côté bon da quelques dédicaces et ba voisin no bazotala terme ndele PC Kambodia Congo. Oh ba dédicace na saluer ene nanga moko encadrang trop na mambo ya ndule Francky Moulé à France à la parmi ba ene o bazwanga ba kotinga na mambo ya musique ba pesinga science wana na saluer na remercier énormément pour na yango c'est un très très grand musicien et na saluer Mr Nanga tout ya Racine est un groupement WhatsApp tout ça là ba Mr to tanga na wana oboko li to bandana ba petit na ba Mr Nanga tout ba Teddy Matadi ba boss na Mr ba États-Unis ba comme ba médecin moni ba Nelly na ba Mr logo ba Francine docteur na benga na Canada na Mr na benga Lipasa Mr na mère double Kintaba donc on a PC ba sala ba Mr ba tellement ébélé na Blanchard Mungeko yazana na bingo ni za ba Congo central boni na Mr Nanga Tom Skunda tonton azala banquier na Paris kuna na France donc na saluer bango tout ba Mr Nanga tout na linga bango tout quoi donc voilà. Merci beaucoup. Tokomina biso na soka bo s'abonner massivement na Congo Mokili Télévision. Bit na biso sali to atteindre 200 000 abonnés en 2020 donc tu ebi à travers bino bosala o ndingi bosala ka bonne chance na artiste congolais nyoso bozali banda mboka et ba o beta kayo bozana complexité biso nyoso zaka na lutte contre mukate quoi bo s'abonner. Merci na Christian Kachama 001 depuis États-Unis. Merci na maman Amanto maman sociale na Londres ato binga susute
ozaka mama nanga. Merci na vie nanga Jingle Maïmona na Belgique, famille Maïmona na Belgique, et sans oublier Moutou à Solsanga bien, hein, Josimar Le Fossavin pi mon pico en bongo. En tout cas, merci na Adoyoui, merci na Anel Kabafosset, merci na Sim Sicili, merci na Papi Mboma, merci na Vina Biso Tony Coco, merci na Trésor Lumière, Bissonios, tout ça la force, sans oublier David, notre cordon, Bissonios, tout ça la force, à Congo Mokili Télévision. En tout cas, vous s'abonnez massivement, on se dit bye. La maison Stellman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stellman vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Stellman.